bavandi kana bakebana bobenga ba maman pe bobenga ba papa émission na bino ngo bandi te pour le mariage mikolo be misa papa pour le mariage bozomona to c'est la bino ngo ezana nenga mise en scène to beti bino lisolo mais bomya fana mise en scène ndenge zo nini ndenge zo likana ana kala kati mboka pour Kinshasa awa nazo bima pona bisa bino ke makambo ngala bakasa du vrai c'est du vécu ezala makambo solo oyo esala makambo lo kutata yako kubenda gauche droite te biso to bibi to kotala couple moko mimi epi mbote te allo bisu na bino nalingi bino mingi ambote na bino atro kote nyonso bozali en tout cas bolanda kaka na émission na bino préparons pour le mariage baconseil ya kitoko tokenda kotala une femme à la maison maman toketa na une femme à la maison obeni makambo ezolekana ndako ya mama en tout cas non c'est pas na oyebisa na famille nazondima te mo lelo ngako nayebisila ye na vie na bite mama tokende nanu yo moko ovivre yango en live makambo oyo ebi bino basemeki mpe bozalaka te mama ebi bino basemeki botonga mboka te yango songo nde bosala bato bana mbele ezaka nyinyo mama bolinga babando bana bino te mama ngamo mpe na mwasa libala oui ngamo mpe na mwasa yo basemeki bino bayakotungisa te ngako na olinga te basala ngo na kosala ngo mpe motu mais oh ezoleka kuna personne moi ça yaya na Sylvana na moi eza moi sama mama nanga nza moi Sylvana na kafi boya mwindu boye mama nanga mama Sylva ya bwana mo insupportable mais bite ya msusuka sika bolingo ate motema na ye kaka yango azoboya koloba po makambo aloba mais nga moso na ke kuna oyo eleka kuna somo mosi moko impoli ye moko nde donc oluka impolitesse te ye moko nde ye ya na bakonzaka na simbale oyo mosusu wana angelo nasi ye vraiment azali na katikati entre le marteau et l'enclume te mais aza entre la lumière et les ténèbres o wana lumière oyo côté aux ténèbres ye moso na katikati ye moso na katikati ala problème mama bino basemeki bano ala problématique te mama ono olobela likambo ya solo ya eza problème eza quand un morceau dur mais yakolobela ebele te yo ovanda wana ozaspectateur mais osomona mpo oza surpris mpe oke mpe boye mpe problème à moins qu'il y a joué hypocrisie basemeki batoservice jamais à moins qu'il y a joué bakama nanga bamioto eza na bamioto boni bino e boza bien d'accord asepeli koma lelo oya komata wape bemanga na oya mwana fille zanga mo dala ba Mimi, na lobi on le fait quand on a de on yo. Nebi ke bino ba semi ki ba ta problème. To kinga na to kinga. Bino ba semi ki ba ba tuté. Ngana oyo biso mama solo. Entretien au cosine. Maman, il y a une na porte comme. Bino ba semi ki ndio. Mais attends ko ya nzanda ko bato. Ah maman. Ils pas la biso moko. Bon ndo ba yeza ndako na. Ndako la biso. Ndako yeza ndako na wote mama na ngai. Ndako bato pesa mo respect mimi. Ndako pesa mo respect. Azate. Ngoto ina yo to mimi na auto. Tinda ukolele sekazi. On fait ça à 4 heures. Mais pourquoi tu as l'air de te brûler? C'est moi qui t'ai dit, hein. Attends, vous n'avez pas Yann d'ailleurs. Pas Yann, ça n'a pas de bonjour, si.
Kanga na ba bidwa. Ko ba di mata pe bonjour. Moni mutaye o ba. Nini? Oui, nanda kuna ngai. Sans pour autant qu'on toque porte au côté et puis on va dire si un connu na kit na nga sans que na yebaye. Na mupaya. Oyebi ete so kaza mo muta famille, so kaza nani auti wapi? Yo bandi mama ko. Mimi. On s'en a 4e siècle. 20e. Ah, na kazi de za 17e siècle. Mon siècle to za téléphone ekoma. Oka obenga nga webisa nga ozoyela nga soki nani. Sko na yebi ete oyene sko ba no présenter maman mbote oza nanyo. Siva tayo moko. Oh boni pe bota yemo. Yebi tikela mbaka bona ndaka ba pete Siva. Ngande mutu na ene na ko présenter yo ba no ko tuna eke no yena ezaka bongo. Olinga ndako mingi na yebi vanda. Ezanda ko yana nga. Ça va okoma akala mingi te poko ta chambre na ngolala. Mama, ata yo moko vraiment na omona koza oza mbula neto za mkolo na ye. Siko na kimkolo no surtout. Ba même pe na ndako bato. Osi pe saka no lati, osi pe talent osoki. Siva. So disant bozo bima. Pona yebaka pe sika oko diriger politesse na yo. Na lambi pete. Na pe na mbonga sikro so mbele te na pe na mayo pesa ete. Ko to ba nzalo no ndako boki ndako liaka. Tuki poni mama na ezanda ko yana ngai. Tozela yaya. Depuis tu na yepe pona ete na ende ko kuta na ye. Mama len babengo pe mama za kilo mama. Yeba isika o diriger politesse na yo. Yebi ete. Asa nani? Ndako na ngoyi linga pe mwana mwasi. Et puis on a yebi ete asa nkoni. Asa pe membre famille la bino te po ba très morote bozana ngo. Ya za longi mnene za longi mki. Ape le mwana mbali na ngate. Sko esa nini? Nini ndako na mama? Oluka nini? Oh, on ne peut pas beaucoup tambola ka moi makasi mo tambola tuleli so wapi? E ko tambola kasi ni bale zo telenga na awa. Oh lukai. Silva, c'est quoi? C'est quoi? Silva na kuna. Bwana, c'est quoi? Ça va bien. Maman va bien. Bien. Bonjour. Bonjour. Maman, oh grand frère, hein? Oh maman elle est là. Mimi, donc c'est que bon bébé est banité. On se présente le puis et puis la mise nanga. Konzo, yep c'est abima. Mimi, na bi ke bolinga la bilonga te na famille na bilonga bolinga ngate. Mais mon bali wa za ngana pikama awa. Ce qui peut m'amener lian nao, ana place awa te. Silva, c'est quoi? Tu es malade ou quoi? Na combien de malades kasi kuna za ki bien. Ni so bien que de bien comme la malade ka comme la moni mo so na ndako na ngai. Moi so, on tanga le kwa ndoki bo. Eka na moni na comme malade. Tu vois? Tu comprends maintenant? Tu vas vraiment comme ça. Nga mobala uti musika uti musala. Ata ko yamba ete ata mama ya malili te. En tout cas, pardon. Pangamsu yake na bumilu kila kai ye mokoka. Chérie, aide-moi à me débarrasser un peu de ce truc. Aide-moi. C'est quoi? Oui. Non, je vais. Ngambuna famille. Kusaka famba yo linganda kunote pwani. Enda kwa yana ngataza ndo kwa yemo na bete yana ngabeto. Kamba kwa soni mbali nongo bakote. Yo uza na yo uzokoka. Silva. Obinga ngani na olobisa ekutute. Chérie. Kuna linga kombo na tena linga mona te chérie. Chérie. Papa a dit que non, c'est pas bon. Est-ce que vous avez chérie. C'est libala. Ukutomoni, mukie msusu au sama mukie. Oh, c'est quoi Bible et le baba père, c'est lui qui trouve une femme trouve la bonne. Oh volcan. Non. Trop c'est trop. Silva. Trop c'est trop. Hein? Il n'y a pas à manger et puis mettre des sous là. Oh, ça va des sous et nous sous-coller en hauteur. Oui. Bah sous-vêtements maintenant, on sous-coller en hauteur. Bah sous-vêtements nous à chaque fois on a déchets. Chaque fois on a déchets. N'a que simba mon bon. On a quand mal propre on se suit quand même pas. Parce qu'on a la simba ba déchets non on a sous-vêtements non bon il peut boire. On a moins mutu. Il y a encore beaucoup de ça va salité on surtout. Na lebi la même en ça on se dépose à mal propre. Laissez qu'on se croque toi ici maman papier je ne comme matin. Silva. Ah c'est pas salité. Voilà ya pa muningo. Yo pa personne propre ya ça. Maman, oh, c'est là maman. Ata yo moko maman na ngai o sekela. Mon bali soka tiki ba sous-vêtements na wana. Akona na posa ko sokola. Soko ika ko tali modèle tiki la kama maman. Wana zo sabuisa mobali na yo. Olobi na misu na epwani. Ngai, nesse qui papa, na ko sokolela mais
tout bongisa moi ndambo soko sali nini nao ndamba bete soko sali salite bango sakata pour kala sama ezala propre mais mon père on va salite on a comprendre après ça ngala lambela na lambi ba pati na chef na cuisine ali koliate quand ngana zo maboko na ngala be funa mulungu bela moyo oyo boni boyo koyo ke potote Mimi Madame, tu vois ça? Je me resali. Non, tika mobouli. Na otekango. Na otekango. Na zando kuba somba ka ngona otekango kana pa faire 5 ba jeu sili. Ya. So même Zano, on les kana te kuzo na bonnet solo moko. Madame, excusez hein, on a problème. To yamba yo. Te mama be. Vous avez ndi qu'on a besoin to yamba. D'accord, tu m'appelles. D'accord, nous savons m'appeler la histoire ba. Parce que elone ma be la respect que ko liango te ba pas so na be. Akende seko kelongwa. Teka bagwana. Pesa maboko bandira eko ko rééduquer. Une des démons bosso la vie na rate. Tu as des problèmes spirituels. Silva. Yuka pata batu soni vraiment yaya. Mais tozalaki on a bandi muninga tozalaki omelia yo mokomoni comportement komoni ekoteli na ye na ndako toki na chambre kuna est ce que ngana bimisi mambala libanda makambo basous-vêtements na kati ya chambre bien baona salon mpo mime mona kenga sikola yaki bakaleso te lokwa ngaka bimisa mabe na misa mimi na mimi bimisi mabe na misa mimi mpo mine comprendre ke yana za mabe nyonso tala mimi azomona moka bien kondo ani kosuka bakaleso na te est ce que kondo anikela ngaka kondo anika bayoka mana Ninazama tile kokota na makamno. Kokota na makamno. Kisa non, bon na sembe mamela ni 20 ans. Si va boni boy ko mamela na ina ndio na pesa mbo. Oh. Tout le mamela ni tabloka ya vite fait. Ndio ko kama bo. limbisa na est-ce que ko permettre to sur la monte. Mais nous sur la table mon nom no no ngongo kauka. Mamela te mama. Et pour to sur la bien, faut na vendre pembeni. Pour na yo mamela. OK hein. Merci. Yo pour na offre ma. Na ko la tamba sapat na ma. To ko sur la monte permettre hein. Na ko kwa ici. Dans le bien. Tant au balaki avant au bal. Est-ce que va préparer que na mariage avant bal? Bon ça que na papa hein, ba témoin à mariage. Maman et papa bazana nous ensemble. Nga zama na botama vraiment na mariage. Na mariage. Ce que c'est ni so ngana moni awa. Est-ce que so mona papa uti musala, maman celle ba scène ni so uti musala. Papa biso vraiment za moi kimia atungisa mama te pour maman silika tout na bien. Ko to ka beti avant ba. Maman Silva. Kitoko zele mo mama somba kalibala te. Oyebi basi boni ba otelenga na balabala ba luka mibali mama. Tala. Nazape mo te ko balolongi te mama nazape mo si ya libala. Obenga na mama il y a ni toi. Ni tout c'est mon nom marital. Mais oyo sali banda tolinga papa ne tuna na sala makamba boete pe na kotika lo sala kwata mukolo moko te. Omoni mobile. Ataza awa. Aza mobile ba pesa ka respect. Et puis oyo nyoso sala mama na miso semeki. Et puis na mopaya ngana nukuto mo so monanga. Na no monanga te mama. Ba ya maka mopaya nde wana. Oyebi na vie sokutena mutu mukola liboso ndenge mutu akomonela yo ba attitude na ba agissement yango okende nango na mutu sikoyo nga nyonso eleki ana ko efasa na mutu nanga te imamba se comporta kaboye te mwase libala boye te mama Libalezé le quoi moutou, ya Bible le bin abiso, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Yebisanga bonheur ni no pesa kana mobali na yo mama. Yasuki, tu es ma tito tena miso. Eh mama, oui qui passe hein? Na yo qui passe. Oselinga mawe, obi pour le pesinga mawe. Basi bazé belle ya koleko na kitoko baza. O balekyo na mulai baza. O bazo telinga na bazo luka mibali mama yozu libala libala eza lokola maki balenga la kongo ko lenga lelo zo finga mobali ozo sakana na ye lobi ta mobali akende kozwa mwasi mususu mwoso na Alexis bizarre le contraire na oya yo mobali asiminzela ke o lo baba sele mobali kisiti omoni ngozo bina mobali na ndako yo moko
mobali ya ye mama longola ye chemise longola ye sapato pesa ye bilo ozolamba pate atako to biso basi ya poto topesa mibali bapati te mama limbisa so na loba mabe atalaka toyebani te ta moso ya kosilika pamba mpo na nga namona kaka so ti mosala ye akolobola vestanie moko so azosenga nga nalongola vestanie moko esapato namona kodire azosala nga mabe sikoyo ntango osolo mabe mama ou olingi libala ou olingi libala te mpo mobali nyonso soko abali makambo azosengo yango mibali basengaka epai ya basi apart kobotela oni opesa mobali soko opesa bisengo ndenge te ngai soko olingi oyeba ndenge nini nga navandaka benga yaida na Orléans oyebi edesa bisangani abi elina biso yo koyibisa moto mobali nanga so biso komona yeni to sona bito yeba te na benga keka chérie ndenge pe na voyage na Kinshasa boy na 20 jours na sali na lambi pe biloko à 20 jours na zela na sisa mama o moto ko pelisa munoko na chepe na ba étiquette ce qui tongo eteninga na benga papa chérie omoni bola jaune na bola orange wana musoya madesu wana musoya makayabu papa liaka c'est comme si nazaki yango bazoboto la bino mibali ba caractère lobi okokoma o basaleli kisi bachekelo na sela lemo basalaki bonzoka nde bizale en plus loko choquer nga makasi mais mimi ya mwa malamu nga elia temps za mwa mke mna ko sotelo na kingo ti mais c'est yo zo baba desu et bongo basi o baza ko vivre na mibali babela ba AVC mibali abeli AVC asaka loko te na vie moi si fois ça les pour le meilleur et pour le pire avant beaucoup tendo comme bala bozora conseil nga nazo senga pe na ba marraine oyo basimba bana basi na ba marié yebisa marraine na yoke maman il est to lobi zwanga ta 1 mois oyo edike ngai pour maman na za vraiment choqué ora na yoka kango na sango tant to bandako semeki no bandako tongo na nzela nga lobi te bino bandeko basi bolinga basi bandeko mibali te ye lobaki buke oyo nga la moni eleke bele mama na biso ni wa téléphone oya nga soko lingi zo numéro de téléphone nango benga kanga na pesa ko ta ba conseil pour sinon te libalo ko perdre mobali azaka zoba te o monde mobali abimi oyebi pa yake oyebi te otiki pe mobali abimi boye na kanda e bongo so babingo na mito mobali asaki ata accident na nzela liwezu ya kufia ke otika la ndenge nini okolela e mobali nanga mama yango ze kolo nini mais pour les gens ont problème tes akanga nde mutu nazoko basi bakomba zaka basi balembama olembama te boye ndenge nini basi bakomba zaka basi mo balembama yo lembama te et puis mopaya ye o boye kolia boye komela te mama soki mopaya ye na ndako to yebi te yamba ye nanu mama yamba mopaya bandi surtout numéro téléphone benga nga ponga na komo kende na voler ezela nga na poko pesa c'est mec no mimi anan apesa nga ngoli boso osali wana plus 33 615 31 69 90 soko benginga ozana posa conseil benga na conseil en tout cas bolimbi c'est pour nga kina banzela nanga mimi mutami maki nga lokwaza petite nanga na lingaka mingi to banda na bisoko leka abaki nanga to sali ni to leka pa yaya mimi mama to kina bisulonga ko ume basi kaya umankenga masi livana ya dessus malgré la yebiote mais manelian to solo la kasi na moi biso ba souci na ngai nyoso to mama mais limbisa ngai ata musu conseil nanga pesa za mabe mama na tingo na sepel na conseil limbisa mama na opengo to solo la kitoko ezali le moma meso mara libala te basi baze ebele libali baza muke na mokili mama merci beaucoup mobala taza muke bapesa ke respect libala ezelo kobalingela mama tokende zana pesa bino kasi transforme melian na pesa bino transforme obi si mona kwa ozwa comédie mo
Eliane du service traiteur de conseil à Providence. Je suis là avec toute mon équipe. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98%, vous allez l'être. Je vais encore vous rappeler pourquoi je vous dis de me faire confiance. Je suis la gagnante du 4e mariage pour lune de miel en 2015. J'ai fait le concours qui passe sur TF1. J'ai remporté avec les mariés, c'était Blaise et Nathalie. Bonjour, maman peut pas préparons pour le mariage ensemble sur ma Eliane et tout. Lélo, mais vous le savez, non, Maxi bien-être. Bien-être pour la santé. Maxi bien-être, ils ont été dans le biseau. Ils ont aidé biseau pour la santé dans le biseau. Ils ont aidé mini papa. Ce que mon papa a la diabète, papa a la tension, ba maladie à dingue, surtout faiblesse sexuelle. Et là, maman va couper la caille, on va bien, on est bon, c'est pas la vie. Oh, pour mon père, la zone de il faut se trouver dans le lieu sacré, dans ces plats, et pas ces plats. Faiblesse sexuelle, c'est moi que papa a pour l'imba. Papa a pour penza. Tout ça, on peut pour le papier de gauche à droite, Maxi bien-être, maman Eliane tout. Maman Eliane tout. N'a cause Maxi bien-être, maman Eliane tout. À couper son numéro de téléphone, il y a maman Carole Kalala. 07 82 20 12 51 pour nous Maxi bien-être pour notre papa. Ce papa mais Maxi, oh c'était vraiment cassé. Et puis papa, comme un fanatique à Maxi, nous autres lemba et aussi là pour papa comme un force. Comme un autre colombo. Pilikini wa bokundu banzoto et cause la danger avec quoi? Avec Maxi bien-être.
Oh, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas. Ça ne va pas pourquoi, chérie? Je suis problème dans ça. C'est bon. Ça ne va pas, hein? Ça ne va pas, Nati, comme on a bureau. Ah ouais, tu es chez ta femme. Sois à l'aise. Voilà. Non. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est moi qui l'ai dit. Hein? Qu'est-ce que Oui, parfois, nous avons souffert. mais je me dis pas ça, là, au moins ça, on a nous hein? C'est à l'aise. Ça va vraiment à l'aise, chérie. Tu es chez toi. Et grâce, viens prendre ça. Yo, on en fait, il y a pas frère, non, tu as. Vous allez à l'aise. Ah ouais. So, vous voyez, ah ouais. À tout le monde qui n'en fait. Tiens ça. Zéro, j'en ai pas question, tu as la chambre. Ah, mais, c'est comme si la vendre. Tu vas s'occuper de mon mari. Chérie, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Vous allez qui voit putain, vous allez choix. Vous allez qui voit. Pourquoi il y a un gars? Qu'est-ce qu'il y a? Petite sœur n'a lumière. Chaque fois, tu entres dans la lumière et les ténèbres. Il faut comprendre que les gens ne comprennent que je suis entre la lumière et les ténèbres. Qu'est-ce qu'il y a? Le monde l'alliance, monsieur. Le monde l'alliance sur le robot. Oui, moi aussi. Non, ça ne va pas. Moi, je suis cochonné dans la vie. Le soin de sa vie, pas dessous dans la vie, je suis collecté. Depuis le matin, chérie. Et ça va pas, on l'a. Apporte d'abord un verre d'eau à ton beau-frère. Non seulement pour le comportement. Chérie, attends d'abord. Quand tu es ici, oublie totalement ma cambolée pour n'enfer, tourner. Oublie. C'est bon, hein? Ça peut tenir. Chérie. Maintenant, tu sais ce qu'on va faire. Tu vas d'abord manger. Après je crois que tout à l'heure aussi. Pour nous, on va boire, on perd de l'énergie. Non, on était. On te sert, hein? Hein? Trop tard, exact? Non, ça y est. Attends, j'arrive. Grâce, on sert ton beau-frère, hein? C'est la vie, ça, là. Et tu vas souffler quoi? T'es dans ça à manger. Ce beau-frère, moi, il y a une casse à manger. C'est bon, hein? Ah! La lumière et les ténèbres. Les aïmouna, les ténèbres. Mais est-ce qu'on a la lumière? Il y a la paix. Le monde l'a senti. On le fait. Ah, non. Là, on va faire. On a fait. Sylvain. Avant de mettre. Avec la ténèbre. Avec la ténèbre. Oh, tu vas souper déjà. Ok, allons-y, papa, s'il te plaît. Chérie, tu manges quoi, le foufou ou du riz? Mais il y a entre tes mains. Viens, lève-toi. Et puis, va dans la salle à manger. Tu t'abandonnes entre les mains. Mets-toi comme tu t'abandonnes. Laisse-moi te servir. Assieds-toi. Foufou, le riz, comment? C'est quoi? Hein, le riz? Non, guidez-moi. Je te sers d'abord. La fourchette n'a mérité. Maman, naka moko na mobile na yo to kabolanga to lia ka sani moko to mera verre moko yo na mwana ko yeba makambo servir te oyeba makambo wana te mais faut yo ko mobile balengela kai mama mobile balengela te mobile amu akasi na bino te mobile amu bali apesa place na chérie d'abord Tonton, bon appétit. merci na bien
wana est-ce que ezaka moto to c'est comme bio c'est bon mais naozalaki wapi chérie nazalaki dépêche-toi avec du foufou Grâce dépêche-toi biloko esila momeki pendant te produit to makasi sur la main. Tu as bien mangé, hein? Non. Nabi, si vous avez un beau sang à faire, ah, on a paradis. Ah oui. On a paradis. T'as mon honneur, c'est que tu as une veste. Ah, t'es. Oh là là. Oh. Hey, basi vous allez à wapi? Omi boit tout bon. Vous allez à wapi? Hey. On aime. Kaza pena paradis. Parfois, ma nyonso, on a musala, la stress tout ça musala, il nous a chargé là. Tu tiens dans le tout bois, on a le collet trop. On se dit, une de la surprise. Avec ça, on a expliqué. Au moins, Maxi bien-être. Même mon bois ça va publicité, ça va émission hein. Il y a préparons-nous pour le mariage. Maman il y a Nito. Oui. Aussi au cas. Non t'es bon gars ta YouTube mingi na ta YouTube nae un service traiteur de penapoto. Alors je me suis demandé qu'il y a une ça émission on parler sur Maxi bien-être. Abi et ça bien pour na ba mi bali hein. Quand un homme est fatigué comme tu es là fatigué au meliango au lali muki tango la muka et peso bo pikili ki bwanzoto kasina mira basi yo ko c'est au meliango. Après, si on l'a dit, on se reposer, moi, mon tango la mukasiko. Ah, comme il fait ça, konzo. Proprement dit. Là, il faut utiliser un basiko. Ben oui. Non, c'est long. Non, c'est long. Non, donc, Mathieu, on avait un salle et puis on est Maxi bien-être. Donc, c'est pour ton bien-être. Je vois. Au moins, on a découragé, il y a un bébé. Donc, toutes les questions, on a simbi au coquelote. Donc, il faut que au mêlé en haut. Ou bien na tiki au sokoli tango silisi oye au milieu lali na tiko bezo lali je ne veux pas te déranger et quand tu vas te réveiller tu sais quoi oui vous avez la lumière à sauver tika weko tika comme ça ma carte oui c'est une ténèbres et solo c'est une ténèbres puis nous a lumière maman que lui tourner aux ça ma bête pas au peso qui m'y a été au peso qui m'y a été. Tu sais ce qu'on va faire? Tu vas d'abord te laver. Hein? Non, ce quoi bébé, malapio, et qui dit vraiment donc boss anima camino sur tout moi la ténèbres et après tu viens te reposer au Méli Maxi bien-être pour l'aller. Entre tes mains, je m'abandonne. Abandonne-toi chérie, moi-même je vais te conduire. La première des choses à faire, je vais te laver comme un bébé. Ah, lève-toi chérie. Je te lave comme un bébé. Nama, bien. Au calme, ça bien. Contact. Voilà. Donc, il faut se sur la bien. Tu es à moi. Hein? Nous avons maintenant ça qui n'est pas au sac, mais nous avons. Mon amour. Nous avons fait ce que nous avons bâti de l'onde. Attends, j'arrive. Attends, je garde ça uniquement pour toi. Pour grâce à moi, ça va. Grâce. Yaya. Mon père va l'aimer, il a quoi bébé. Mon père naïf, c'est que mon père a moi qu'elle s'est minotée. Oh, je vois où est l'année, mon père va l'aimer, il a quoi bébé. On laisse aussi sur les saillies, on tient à l'aise. On se mange quoi? Non, la côté n'a touché. Vous comprenez?
mobali ye moko azolela aye koyebisanga te kuni eza ténèbre lokwa kuni eza ténèbre aye komi lumière bango baye koyebisa biso badefoi basi na bango te soki ayebisanga badefoi ya mwasi na ye ekomi qualité mpo na ngai ocomprendre kuna lokwa banyokolaka ye baswangisaka balobelaka ye babe awa ngai na ye na berse ye kuna sengi bila ole bapimeli ye mais awa tolambeli misuni ale asise kolala nasombeli ti donc si nasombeli ni boisson oyo maxi énergie pour le bien-être mobali donc ils ont gravité mais ça pour le bien mobali konzo quand il est fatigué comme ça pas moi si à soigner ici il est démoralisé ah on sait l'autre aïe na yangier na ngoli veste na ngoli pas tout aller aïe au plus m'appliquer à qu'est-ce que là Allah la bien hein abi na ko les enfers lui qui n'a pas les enfers mais ah la commission de lumière et qu'est-ce que tu m'as dit bateau non voilà mon yaya pardon moninga yebi kolinga libala te moninga yebi koyebi luka opesa ta conseil te quel conseil ma ta lisumu yaya non tika nango conseil yo oyebi ke moninga bango bayaka kuna alobi ke mwasi opesa kimia te mwasi azoganga mwasi otie mal à l'aise ozo comprendre siko ntango olia ye koyebisanga yango siko badefo mwasi kuna alinga siko nasali yango baqualité nanga siko nakomisa yango place oyo baobangeli na question mongongo ocomprendre asengi biloko kuna bapimeli tosokeli yango kosokela ocomprendre kuna ese balongolaki ata sapato mais nano sokola osokola komika bebe kaka nanga yo ndako ya monene tofutela ngo ndenge appartement tofutela ngo ndenge na mbongo na ngai nakoka yo toyebi te lakisaka makambo nyonso mpoza bazoba miso elala omoni oyo eza maxi bien-être ndenge aza alembi te akoka nyonso elota alembi mais sikoyo so na sisi osokoli na ye na tieli yango na baloli ye na vere ameli alali ntango olamuka na osali bilo yamba na suka yaya bonso basombi ngai lopango bi nasali kisi ngai te futi na nga te futi bamoni basi ya ndako bayeba kolengela libali te mama tikanga nalengela alongoli bale nona mosi ya nga te ye moko ndenge alongoli bale nde mokolo koyebalanga ezakabo nakenika ye nakesokola ye oderange biso te tia toko